Kobo. Une question, vous avez Sandra. Vous avez bien été, puis vous avez bien été. Pour ni prophète Moutaïbi, tu as confirmé relation. Mais yo landi tu nani comment oh comment nani oh ok ne yaro nana kofi onani. Sinjo. Oyo kite tana osana. Abilimisa manana to edite so bambutema. Or fi ana uti ko so miracle ya guérison. Ya mba c'est pas papi na chao. Pindi aza pasteur papi yango. Ah pasteur te. Papi aza guérisseur. Encore na bango mususu bolingi boya. O bazo tinda bino na ba pasteur na bino po bo lukanga na makambo ozo ate. Bo suka na ba malédiction. Et puis na lobi très bien mutabiki sanga na di guérison na eutaka et pas ya papi na chango. Luka e tar pese micro. Soka ye ko achevé et pas ya pasteur dit je ne suis pas pour ça. Mais mon colomindo qui est les mains, tout solo na makamona mususu. Si la paix est là, la paix reste là. Na pena sukirawa. Mais sandali na soba batinda kiyo. O batu batindi yo, moi je te connais pas. Penatika au monde on a vite. D'abord au kosi bureau na ngeza la na nani na pigeon. Je n'ai jamais eu un bureau dans pigeon. Bureau na ngeza na galerie présidentielle. Kuzote ngaza muta kuzote. Je suis trop classe. Nde ozo mona ngabo, mona muto a classe te. Sachi. Muta benter, muta ba salle et puis na banda ko ebele. Si je vais parler avec quelqu'un dans ndako nanga parce que j'en ai beaucoup. Soit ndako na pigeon. Nana bandako na pigeon te. Nana ndako na makampagne, nana ndako na balemba, nana bandako na mongafula, nana ndako na matete, so 3 ou 4 na. Ouais, banakin, bana monde entier quand des arcades, il vient chez la vino esika Congo Top TV. Eh. On s'abonne de mon radar. Parce que on barata veut dire boya, il aura bien ça, ma film, ma gag, l'émission waouh. Eh, n'a raté. Voilà papa ba image a boy ba Versace a boy faut elle makande picture quand a photo pour ba histoire éthique là quand même que ba image a papa beta mola tout Merci. Voilà papa tozali awa mais to kobosa na te communauté chrétienne ya mboka na biso ekufeli moko ya bantoma ya mboka na biso Congo papa mbi atiki biso souvenir nini ou bien relation nini bozaka na ona papa mbi etango azalaka na bomo Na priana plus de 4 fois. Na kutana une fois na poto. Mais mokola suka tango abeli taba monter ekuo esali ke akoya asala crise. Papa yaki na église Arche de Noé aye ko honorenga. Atamboli mage azaki ko tambola malembe na nzete. Atiki nzete atamboli ti place na yambiye na bureau na koti eti na kati. Bit moko ayaki. To pesa yo mboka. Pesa pe Moïse mboka. Moïse alingi loyembo trop. Mais pesa epe mboka. Po ete akoma musali monene. Ngana okroire na yo. Na on dit moi en tant que prophète en mboko. Na ebi ke ko affecté. Na conseil pe joyeux temps. Na otinda mona. Moïse aya la benga ye to kutani. To travailler ngana ye. Na pese ba stratégie o esengeli na musala. Na yebise comment il peut procéder à réussir le cité Bethel. La technique ni a rosala. Longola ba pantalon, longola ba boye, longola foulard, sala boye. Écarter bateau bazali na génération na oté. Reste le seul maître à bord avec Jésus, avec une philosophie nouvelle. La vie de prière intense, ba veiller à ma casse. Tamola na ba commune, na ba veiller et puis chiter na Bethel. Etc. Ayoka kinga, aki, asaleli, atikala mbetre au bord, à 13 générations mususu. C'est la seule chose que les loyaux papa a fier. Si à rendre là mais pas en Zambie, a fier au monde que Denis ici a fait la mission qu'il m'avait demandé. S'il n'était pas venu, d'accord, mais le fait qu'il est venu, ça m'a rassuré et ça m'a donné confiance parce que lelo ya kufi mission na ye ekokisami mais ayebisanga na umela te na bi papa yo okufa te yo azu temps ebele eleki ba plus de 10 ans que depuis to solanga na ye maladie wana et continuer te ye pe akei tindengo moni aye ko rendre l'âme après des années. Or lui voyait le même année ngabi non papa Nzambe abasakole alobite abi ana posa na ona. Donc je souhaite mes condoléances à
à l'église Cité Bethel, il y a monde entier. Abota pe bane belé babata bakoko banini batamfumu ba kakolongo na limite na kasavubu ba grand leader ya mboko bakakenza bato ebele wana bauti kuna. Donc c'est un papa qui nous a émerveillé pendant sa vie. Et moi, je trouve en lui un saint homme de Dieu et puis je l'honore. Je vais le plairer, je vais l'enterrer, je vais être avec lui et je vais être là. Que son âme se repose en paix. Je dis à Moïse Mbié, je suis fier de ce que tu as fait de ton père, je suis fier de maintenir ton père jusqu'à aujourd'hui. Tu t'es battu, même jour grand frère dans Koufa qui a eu au Benganga, bi pasteur, na ibi kevie, au monde on mais papa pika écrit, na ina choité moyen na exaté. Tu arranges un programme sous mais et ça là qui va bloc souéké. Donc ce que tu as fait dans la base là, ndengo bon sa base, je suis trop fier de toi. Tika empreinte à papa et puis honorer les sous qui n'est comme on a mon konzambo kapé sur ma billet au nom de ton ministère. Tonga sous selon sous autant. Pour Otika histoire, au Bongisi Jérusalem, Tika pe histoire. Je crois en toi. Même si les critiques sont là, que Dieu t'amène trop loin. Voilà, que Dieu vous amène trop loin. Donc, Rolo Balelo, papa, osa coach ya Moïse Mbié. Parmi ba coach, est-ce que mais na tongo ponga, mutuna pesa et première prédication à terre na Arche de Noé. J'ai cette prédication là. Je crois que c'est le moment arrivé pour notre prédication là. Na ba mikolo ezoya tango boya semaine na ochango en souvenir ya papa pour amona ke mona ne azala fier na Moïse le ndinga ke Moïse peut défendre Bethel parce que nazai parmi bato ba banda ko coacher na début parce que papa yaki ko tikaye pour ngana coacher. Donc je suis le premier au papa tikaki. Les restes père spirituel neza papa Mbié yemoko muta a bongisa ye a formaye ngana eka ko bakisa supu pour na feeling. Feeling. Pour un feeling, mais est-ce qu'il les reconnaît? Il m'a pas témoigné quand même. Na évité. Mais en tout cas, na yokate bon mais na évité. Na évité, na pour ça langoté à témoigner mais c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité, on va pas rester là Tokende papa Boni évolution à Ars de nous. Ars c'est évolué. Ars c'est très bien évolué. Les hauts et les bas, toujours bunande na bunda banda kala. Mais les fidèles sont là. Dieu est présent. Les miracles s'opèrent, élévation Ezali, puissance Ezali, combo Eza. Voilà, tout est là, les fidèles sont là, mais les questions surgissent à tout moment que papa, au Tiki Ngwende Nayo, les gens se disent maintenant, vous parlez plus, ya Batu, ya Mukili, que parler des dîners, tout Lembi, Ça fait partie de ma mission. Ça fait partie de ma mission. Preuve bino bozawa. Ce que l'on a salagi za mabe bo yate, so ki boye bozo norenga boy parce que force nanga za presse. Bato belé baé baté ne ba négliger bino presse yango moni bazwa l'impact té bazwa la respect à prester. Ngana l'impact c'est quoi parce que à part Bonzambe la presse est respectée. Tao yo nazo le kana bino soki na jeune wa takala na ba fina na ba mbongo na mituka na nyoso. Belero na maboka basia. Mais lero ngana zo bunda. Na sa émission bato libana ba omona de liste na hôtel na ebité lero yango ba monanga. Mais ngana za awa ko kenake au titre 19 randam. Yebsanga couvre-feu na ozawapi chaque jour vie nanga lundi du 1er au 30 na sala 14 ans na jeunesse nanga la 2 heures du temps pour na koma délice antenne A raga tout ça na bande émission na 5h30 na raga il faut na longanda ko 4h ngana ma campagne pour na ndo koma kuna na ville na raga place komi lelo yo hôtel sokina ni hôtel Amulayo en face ya nani wana. Donc moi je bosse, je prends le temps pour être élevé. Mais je continue mon travail. Je n'ai pas fini. Hier soir, je suis allé à Pierre Namai. Père a péché, Boudou Mazé l'autre, hier soir, côté lié à Zubatunaï. Après, a gagné. Donc, na répétition, na pêche, place Ruby n'a pas pêché, place Oyo. Nana zo péché na kenda pas ba politicien na kenda pas ba président na kenda pas ba ministre na kenda pas ba toana nyos na kenda pas ba joueur na kenda po ba toazo mona ba joueur te po et ya ba prière privée mais ba musicien parce que ba za homme public na kenda ka na kenda partout ne ozo mona na kenda partout
na longo na terrain nga na sala pêche na aquarium te pêche na aquarium eza bato déjà nga deni na gagnant yo ligi na TV bolanda ba passer ko ba delesi te boya ko sambela et ça pêche na aquarium muto nga na sina gagnant yo ke ko lukai ko sale lokote il faut aller prendre les nan et puis dans le mystère à arche de Noé ata mundimi moko akota na arche te cité nga mundimi moko tuna n'importe quel pasteur à monde à répondre cité nga mundimi moko Noé ate akota bakota te mais bato bakota za banyama banyama baza esprit tortue oyo muto amolima tortue oyo aza molima ekobo oyo aza molimo yani c'est-à-dire ce sont des esprits qui entrent à l'arche pour être transformés à de bonnes personnes oyo kana arche muto akufa oyo kana arche nyama mo akufa oyo kana arche muto apeta oyo kana arche muto abota oyo kana arche muto abomi muninga to nyoko ebomi oyo te muto na muto na cage na ye muto azaki koya makamu na ye porte moko fenêtre moko sortie moko donc moi je suis l'arche de Noé. Je tolère les esprits. Je suis le maître qui gère les esprits pour conserver la nature. Esprit, c'est quoi? Yosa homme. Mais na katino milim mabeza. Na bimisango yozongi mutunenge yosa boy. Donc, partout na okende. Na kete pona gagner batute. Nga na ke, so le lo na tei héritier. Ake ko semble pas ya mai kalamai. C'est ce qui est important. Mon mutu akota arche azate. Mais ate ya bango. Bato na bazwa besprit. Bakenda ko bongo la mitema. Bakenda bisika bakenda. Je ne suis pas obligé de faire un arche. Message on a été tentenda ina zu été à partir de prédication mais na zu na mission oyo na zo ba patron mususu na ba grand leader o lelo ba comme semble parce que ezaka de akende pas na nga mais akende pe d'église mususu mais l'essentiel pour moi la personne a reçu Jésus na zu ba to ba bébé butu na tiki se nyonso po akoma lelo musicien ça kisi ba tura mbomba lembatable wana ozoka tura mbomba na zoye azara mutumo boy na zoye na bi kisite nde na benga mawa nyoka kisite mais yozo bunda sa kis mutabeta ete ti lelo azali mutabunda na ye abeta ye azana nte j'ai institué quelque chose de très important mais est-ce que place azana en France après na arche de Noé non j'ai changé le cœur de beaucoup de gens mais bakena na begiz na bango banani baton sa martyr eza bato kutino bato mukuna bato na po bazo mona nga na za mutu abato Baye après bazo na l'église là-bas on a obligé à battre na stade boya na arche de Noé non le jour où je vais le faire dans la place T alors les gens doivent me comprendre que ngana zo kende koluka bampate Luc chapitre 5 verset 31 à 32 Yesu alobi ce sont les malades qui cherchent le médecin et je ne suis pas venu amener à la repentance l'Israël mais je suis venu mener à la repentance les mauvaises personnes donc ngai na ye pona osa mission à Christ pas supporter na kimi wap na tiki wap dimanche na kilt mercredi na kilt vendredi na kilt na sala ba live na prière pour na batu mais na zana tempé na zo salela sacerdoce royal le sacerdoce royal veut dire il y a deux parties actuellement natanga pas de problème na répondre bango par l'écriture ya kana bible atanga ate yango 1 Pierre 2 natanga ngobozo nanda quoi 1 Pierre chapitre 2 Oh, délai ça ça la comme ni boma pété ba plan likamote na pété kasi pona Yesu yo zape na ndako comme na ba bombe na ngai muto na za na bombe spirituel na na leki ça bombe spirituel na oya dana tangelo na kula na ngatu ya okufa pamba avait obtenu miséricorde. C'est-à-dire, tout ça, peuple lui a dans deux sens. Sacerdoce royal, sacerdoce c'est ça bon zambé. Dimanche, mercredi, bah toi bah mon a dénilé si. Natia on a page dans chaque prédication ça na so côté na page de l'eau mon amateur. Maman na amateur avec la démonstration prophétique. Dénilé si en tant que royal, en tant que race royale ngayo. Race royale veut dire natanga licence natanga droit natanga théologie natanga ba spécialité belé
ba chiffrologie natanga ba étude ya ba démon natanga ba so na mina teo akoma ba démon siko na ba ange na expliquer biloko nde na peta date le 18 na expliquer ba to que signifie le 18 nde na démontra tant la besoin de démon hein oui des démons Jézabel démon oui la doctrine de Jézabel c'est tout un démon. Peut-être chose au combat. Nazui par exemple démon ali akabana mike oyo nani Moloch. Moloch aza démon moko c'est un dieu. Aza ange dieu ya mulili ana Bible comme on a Moloch. Moloch ezali démon ya longolisa basi bazemi ali akabana mike ba sacrifiaka au mona ba papa minene azobima na mona 2 ans. C'est-à-dire azukisi démon nande mutazo sakabi mana mona na po akufa pana ba osana po so ba bomie Moloch démon wana za Bible omoni po boze belé temps soko ya prochainement na cité aussi sur moi quelques démons voilà vraiment Moloch on passe à être Moloch hein comme on est Moloch donc et L-O-K Moloch ça dit ana Bible et démon wana musane ko longisa basi ba zemi mwana komi na 3 mois zemeke 6 mois zemeke mutakufi morne yende apesa la stérilité yepe apesa ba blog ebele c'est un démon important mais bato ayebiete mais ceux qui nga spécialité nanga yangwana na bando expliquer ce que ba démon na bandité papa parce que pas ça net Moloch on est aux anniversaire il faut pas tater mettons ba tanga ba mona pena Moloch ils a place tel comment pena mais yo zo senga sikoyo temps donc l'émission lundi to aux verser à Moloch tous les démons en Jézabel na peso bango tuana okomona ba biloko na bango c'est que contre toi tu es déjà attaché à la doctrine de Jézabel. Apocalypse na banotang lo siko bozo et pas ça pour natang voilà to boloyi to za ebele wana Apocalypse mususu wana eza na histoire ya baroi na opesango histoire ba roi et pas ya démon nazaki et pas ya Salomon na histoire à Salomon. Donc ce qui est dans acte 7:43 au mais ça va verser belé mais pas ça to vérifier to tanga oui to tanga rapidement oui acte oui 43 acte 7:43 vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile d'Idier renfant ces images que vous avez faites pour les adorer aussi vous les transporterez au-delà de Babylone. Et bah démon neti au moins temps on va émission prochaine na ko expliquer neti kindoke uta na kindoke pena uta na église bambaso uta na église et uta pas ya mwana ya pasteur voilà pas ça on a toyé la émission prochaine voilà to ki mais pas ça ba koko ya couche na ko expliquer mwana Noé et ndenge ni yali kindoke wana donc so comprendre que ndenge zana ba démon basali natangela ngo biloko wana nyonso na yebi yango mais sikoyo problème to nango bato bazo maîtriser ngate ponga na prophète kimbangu lelo bakoma luka ba pese ba date ba pese ba mboka ba chômage kimbangu wana baboya ka ina debi un prophète c'est pas un camarade c'est pas un pasteur ngana pasteur te ngana prophète aza scandale prophète ba comprendre ka yete nzamba tini prophète atambola montakala prophétiser prophète a roi loko les Ésaïe 23 ba prophète lokola atina prophète Moïse kende kozemi kende kobota na ndumba aboti na ndumba ba boti bana 4 et na bana on nzamba utiliser bana na pour venger likamoko songolo nzamba compliqué les voies de Dieu sont insondables et que nous les prophètes qui maîtrisent ça yango mona bato belé ba comprendre na kinte na trop controversé mal compris et que personne ne peut me comprendre ce que je fais. Voilà prophète na profiter ba pasteur mais bato ba olia ba dit mes ali ba pasteur mususu et les pasteurs actuels sont hypocrites moi je suis pas hypocrite différence na omema une nouvelle génération ngamu na bimisa ba prophète na mbikudi ba komi na TV tala mama esika ozali na lemba komo no boyo vandi boyo moko latine alati boyo mama moko za ba chete me na tie macaron bosoma macaron na ville moza macaron 443 place ngaza macaron 132 siko ozali komo no José tala boy masolo esila ngamu na bimisa bango baye ba komi ba mankioniste ba musu ba kufi ba musu ba sekwi bon to continuer na bimisiko na biloko na tiki bango ba continuer na TV et avec écran plate bazo ke ko sakola bato batia mai na TV ba ver réseau pendant na bandako et cette période nanga TV plat ezalaki te ezali écran
oyo eza na makosi sikoyo otie kopo likolo yo ozolanda priere sikoyo olobi tia mai na tv atiango wapi te bakomi otia likolo ntango otia likolo pa epanzani bosala bapete ngasi naleki sikoyo naza na kebanje yango oyo na ye fo nakota sikoyo na monde mosusu ongo nakota te c'est ça Denilès au fait soki lelo bato oya na micro na yo c'est parce que bato wana baomona biloko ya sika mais Denilès oyo akomi liboma oui naza sikoyo na dimension mosusu yango ozomona sikoyo mwe baluka nga na mitakala bazwi nga te baluki nga na bakinduma bazwi nga te yango bakomi ofabrike bandumba ya lokuta eza soni nga sikoyo naomona o soni boye ndumba ya lokuta ndumba oyo abima na nga te mwasi obima na nga te malobi na bana Denilès quel plaisir atangi na nombre de fois 5 fois quel plaisir oyo ozoyoka mpo na Denilès pendant que moto wana abimino te quel boule la ndumba ngo nani te natangi komo te nalobi kaka bango mongo bakomosala bon bakomo confondre nga na ba JB bakoconfondre nga na ba Kofi Sandra Lina du genre aussi par exemple neti boye batuna nga question oyebi Sandra nga bina yebi ete puis na yebaki ete ndeni prophète muteyebi ota ako confirmer relation te mais yo landi tura nani okomane oyo komone nani oyo aokende yaro nana Kofi onani kisinjora oyoki te tana oswana ye abilimbisa mwana na toyebi te so bamvutema or fi ana uti kozwa miracle ya guérison ya mbaso epa papi na chango papi nde aza pasteur papi yango pasteur te papi aza guérisseur bokoko ake babikisi ye mais na bavideo etamboli ke pasteur ya église na ye nde moto abikisi ye asambelaka kuna depuis quand bamema ye komema paraît-il l'église wana et puis voilà nga na ota l'église te nga problème na nga ezali abika kuna soki koto pe babakisaki guérison pas de problème mais mon problème yo moto outi guérison oya okosela passer makambo pe tu vas mourir ou souffrir Kofi aza musicien JB a musicien mais nga na pasteur na prophète nga so sakani na nga omona biloko no ndeni prophète atiki bato nyonso atanga komona prophète Denilès hein atiki ba prophète ebele ba pasteur ebele na pasteur ya ye moko aya kotanga komona na ba relation intime bongo Joseph tango abimaka na akota na chambre ya mama na abima mutakala est abima na mama mais akenda prison donc c'est pour dire que complot ba luka Denilès parce que na lobai peut-être pour na prophète ba interpréter ki mama na lobai na prophète na bango mabe or ba tuninga question prophète apesa combien na bi apesa nga matanga ye $1000 après matanga na kala da matanga pe 1100 ya ba mbongo na salelaka pendant 2 jours journée moko après l'église na ya benginga na bimisi plus de combien de millions de dollars bomona ngo na TV bomona combien de milliers mbongo etondi na tibo na tapi ni apesi ka combien ti nga na ina besoin apesa nga te apie nga enveloppe à $500 na osani nga sengi mbongo te siko ba monita mutu na ndire na négliger prophète na bango te na négliger te eza mbongo ebele mpo na bato mosusu mais pas na ngai eza normal mpe mais eza bambongo oyo nasalaka bana une journée ou 2 jours mais nalobi mabe te ke mbongo ya moke alors na kati ya biloko wana nde sikoyo omoni ke bato bakoma oloba n'importe quoi mais prophète Denilès omoni mpe teke eza bien te moto apesi contribution ya matanga oke koteya na église ngai batuni ngai na nani otulus parce que balobi ke bayokaki boye ya tuni apesi combien au fait napesi vérité batuninga fali apesa na matanga combien na lobi vérité bango kuna bakosaki montant mususu yango yo la bakosi ba montant mais moi c'est ce qui est arrivé kena yaki na $1100 apesa na mboka mama tina batangi mbongo ba mibale mais ka kena ngoni mdasa so émission na sa ayaka na 1100 ayena batangi bango mibale apesa pe transport kana 1100 na ebité mais ake ya liboso bayaki na télé na ba caméra tout bayaki qui ça me monaki à pied $1000 je ne vois pas mal bon ndenge ni bako comploter ba salir yo na ndenge wana ba ko yo ba kene monsieur pas tulise ba bi délai ça soit belé ko le kawana donc pasteur ken pena pas zora transport kaka na $1100 non a une enveloppe ba pesier transport OK mais problème to ça nango yé mutaya nango batanga chiffre de 1100 ye ayakala pasteur na yawa ba entourage nga bango ba fongola enveloppe batangi po ngai pa na nga so yene loka vanga na okene na nifo na ye ba monta yo penga
bango batangi 1000 bayebisinga lito 1000 ok merci pour na $1000 c'est comme ça non alors sikoyo l'église na teita na sai ba pelwan ta na obima na miso bato papa to yambi yo ango ka sur place na fongaza ka musika te ka wana oyo tielanga nyoka na kati ka wana Nathalie 500 merci na kangi merci na bimi na Jeep na ngana ke alors bango ba kesa miso ba plus de 2000 et quelques combien la pied date je suis devant le Dieu d'Israël si le prophète est là il est sincère avec moi les chiffres que j'ai donnés sont exacts. Parce que Dodi n'a jamais donné plus de $2000, il a donné $1100. 2600. En 3 tranches. 1000, 1100, 500 à l'église. C'est-à-dire, somme nyon songa na eto kutana, et puis to kutana 2 fois. Et 4 tours, là, 1100, atina qui on a pas nani, et puis na 4 églises à 500. Point. Si vous n'avez merci. Na téléphone, papa na otine de l'omutuka, na somme l'omutuka, na papa kelania. Naza mituka yango. Wana mutuka neti 10 minutes ya kabela yo neti oteyaka malamu na église. Ouais mais na mérité pe parce que la salle pe musala bien. Ko confirmer mutu devant église ezali segite hein. Ogoza ndoki na na confirmer que mutu amusala na nzambe na commission nzambe. Vrai ou faux? Voilà combien de personnes au monde entier au baola na délice. Ba mona que na confirmer yo. Ils sont inestimables hein. Alors mutande qu'on a basakala na été. C'est pourquoi je m'adresse à tous ces gens là. Ça l'attention. Bon, Sandra outi guérison kuna l'église wana. Muta outi guérison arrêter ça nzambe. Aotake sous pasteur. Au moins c'est contradictoire. Je lève la main devant Dieu. Sandra wana. Ce qui a solo bika. Pe a solo yo zawana. Obimananga. Dieu va te sauver. Mais ce qui yo ba lobi sakio. Oya ko fukama. O senga pardon. Na lobi on devant la nation congolaise. Na musicien te. Ngana nation. Et belé basaka nanga ba kufa et belé basaka nanga mambumbe pasuka et belé ba mona ba preuve maman mo bilome zika ina beach ko bila ba super nyo se zika afinganga ayati na asa senga ba pardon azongi bo bilamba to ezongi Dieu est puissant je serai un Dieu fort nzambe oyo bato bazo kima ba mbangu ba nzambe na tambola les 5 continents ngana sakola devant roi ya Maroc a musulman mais andimanga l'Assemblée va parlement brésilien na sakola na devant ba Sarkozy devant foule ya batuna amera na bi comme président pas comme président ayepe na mboko a sauver pe mboka nanga au travers nanga na sakola batoloko la bozise aka président South Africa bala pe mona arche de Noé mona limité baso ranga muninga na bangote je suis un grand prophète à mboko pour atteindre le niveau nanango ba musuba okufa ba oyeba type ko koma na place wana te j'ai fait 9 fois stade de matin na sécu na stade 24 pour qu'on a ça la plaisir na kati ya palmarès nanga voilà ba sakana na musala nzambe ina ça ba camarade na bango mususu bolingi boya o bazo tinda bino na ba pasteur na bino po bo lukanga na makambo ozo ate boko suka na ba malédiction et puis na lobi très bien mutabiki sanga na guérison na eutaka et pas ya papi na changu luka tar pese micro soka ye ko achevé et pas ya pasteur Dodi je ne suis pas pour ça mais mon colomindu qui rotelema to solo na makamona mususu si la paix est là la paix reste là na pena sukira wana mais sandali na soba batinda kiyo o batu batindi yo moi je te connais pas pena tika o mono na vite d'abord kosi bureau na ngeza la na nani na pigeon je n'ai jamais eu un bureau dans pigeon bureau na ngeza na galerie présidentielle. Tu as confondu Kuzu na bio? Non, Kuzu te ngaza muta Kuzu te. Je suis trop classe. Nde ozo mona ngabo mona muta classe te. Sachi. Muta benter muta ba salle et puis na banda ko ebele. Si je vais parler avec quelqu'un na ndaku nanga parce que j'en ai beaucoup. Parce que na ndaku na pigeon te. Na bandaku na pigeon, na ndaku na pigeon te. Na ndaku na ma campagne, na ndaku na balemba, na bandaku na munga fula, na ndaku na matete so 3 ou 4 na bandaku partout. Mais voilà pas courir derrière l'état moi ba question tikali mi balemi sato si ça bande kebele bazozela kato zako louer et pas ya kizamina studio plus de régie dans la régie nzone de fonction 24 na bimisi bato ya régie nzone zo le kanga na tema tela na bande ekobo atayo moko na sandra ngope na ebate vrai sérieux pasteur oyebi etene na niveau na nga zamuta niveau na ngate excusez-moi pour nga na muta haut niveau nga na kutana bana ba président bana ba solo so libala melambata ba mena bala rapport d'intérêt na kutana ba chéri yo solo
na bamboka lokola ba Brésil wala bamboka lokola ba Ukraine bamboka danser ou pena na tambola na parmi ba pasteur ba tambola na monde na lata penda ya solo tuna kakonde akenda na ba maison ya couture bakuta ba komonanga donc naza jeté na komanda na carte payé ba tunze mene ba yebi paso melanga valise loger ayebi ke tipo asuka donc si va passer penda ba télément penda ba propre donc na koza les deux premiers parce que premier koza ngamo les parmi les deux premiers so yo mo ya liboso bon la génération na ngana habité bon la génération ba petit balandi na habité mais il y a chinois il y a turquie il y a beaucoup de choses parce que Dodi peut bêta bien koza deuxième na sima bon parce que c'est comme le lobby est belé voilà là ta propre à propre mais koza deuxième té à propre à cause de deuxième tout pour tu montre 50 000 la liboko il faut ça donner pour tu montre combien yango bon toi tu as deuxième pasteur il fongé yo kelema modala ta ba débarder oya tricot pasteur il fongé na bien il fongé yo kelema wala ta ba débarder donc d'ailleurs pasteur que relation nini ozana ngona ba tuniti ba pasteur na la olata Fernando ouais il était fort mais relation ni prophète Denis Lessa kozana so net ya ba petit na net ba nani ba Cocobar na Paris oui ba to poto ba nini ba grand pasteur ya poto na oui bazali na ba jeune ba avec mukuna na lobby ko lata eza Turquie eza Chine ezali Turquie na Chine eza propre pe deuxième na zati mo premier mo deuxième te na moni deuxième te na zozela à part ba na poto ba passer mso makasa poto mais na kisasa ba to lata na bango Turquie ba to lata na bango ba biloko Chine tout ça ça va. Voilà parce que vous êtes prophète de la nation. C'est-à-dire que tu n'as lati dans catalogue. Le verset tu peux catalogue ça. Na lobby hein, ce que moninga na lati c'est que la lati catalogue. Ko yete ko exposer ngate po le bana lo lendo. Mais na maman na prêtre o ndo zo monanga. Donc j'étais. Il faut ngena mokuna ba. Sanja au somona na répéter la man émission. Ton église dimanche. Tala ba prédication na ngapenda tala en église so on n'a pas changé veste émission nene kil nyos okola ta veste à Turquie $250 ça n'a pas problème te et ça ils ont ma foot à peso ezo plier vrai veste c'est plié comme une veste oh mutalata ka oya kuna wala ta Turquie lobi na ngate il faut ngala tanika il faut ngala ta débarder abi ola ta te depuis auta nani prison avec la moisi avant concert ya nani ya Kofi Arena ou Bercy auta prison la violence moi c'est tant wa yo anande atika comme pasteur yo pasteur aux ambongo apinete niveau na yo na pasteur à Facebook ata débarder pour na manko beza soin na yo beza nini kolate ya mbongo tuna papa ma biso atika na combien de ndako so mi balé ya pamba oyebi pourquoi asabaka de ndako kolata poza ba net ba manteau moko Kofi alata na stade ngape na lata na stade et pas car repinate eza $15,000 siko manteau wana na nango 3 so za manteau na 45,000 ndako combien kinkole combien na otonga combien de ndako na Kivu na mabaya oui non ça va luma pesi ba sinistré 100% ndako mais pas ça quand même moi félicitations puis na pas petit no salé c'est ligo lukate bato ba fâché félicitations na yo prophète et ben ça va lume petit no tika tu lui kaka félicitations basi ba fingi nga mingi tika ba fingi po ba yebité mais yo loba peut-être moi ya bien go soigner ko finga wana et ben nani pas innocent ba lume féliciter petit no quand même na nini tika misesela nani innocent ba lume asaini atongi banda kuna est na mboka wana o bazaki na passe ba dola ya libanda pesa bato wana o féliciter ete loka bongo les actions humanitaires nzamba pambola apambola na sina lobby ebele nzamba pambola na bola mwasali oui parce qu'on est na génération ba innocent ba lume ba gaz Fabulous ba gaz gaz makasi mawete gaz wa Fabulous to mawete aleki bango nani ngan po na nga gada un des meilleurs musiciens à Congo na génération na ba na
abeta millier moko très élevé ba millier net badaju babeta eza ba millier ba congolais te hein. Yo so moni mutu lokola nani oyo mama oyo ayema oyo kauka na komene nani lokwa kazi yo so mona concert à lokwa kazi yo okota o sanuye mais mindele plein ba ambassadeur ba vandi ba omela kazi ba beta ba niveau bon oui les gars na ba TV et les gars beta na Kivu on a plein à craquer ba kata ekura na moka ba inos plein à craquer abeta voilà pas ta question na ngaya suki ba Fabulous ya ba niveau mususu bana génération ya makasi inos pe za makasi même wita leki te male ngana ki ba musique ba voix ba biloko ebele ba danse ba nini inos a Jackson idiot sana ba école à Jackson pour ko bena makolo wana pas si pour na bina that's why compliqué ya muta ba danse ya Michael Jackson yena inos mais Kofi alobi muta remplacer Michael Jackson na mboko ezali inos ba danse ko bena na on est congolais bina inos nanan inos nanan te ye moko ye muto wa bena ba danse makolo comme fille moko tipo Rebo c'est pela na couple côté wala la lela ba mbale ba biloko ba salaka nande ba mela makaya to zemi tato boye moi ba biloko wala pesa harmonie couple ya bon conseil nani na bala ye abiake na ye nani mutu ne représentant na ye oyo nani oyo to sa une émission en commun Prince Bakali Bakali alobi ki apesa ki kanga lupango moi uti mboka na uta kala mboka mais na fongwama donc ça m'a lukuta la épité alinga moi cinéma mais j'aime le couple là abalande po ba ba lukare bo à la fois abala voilà pasta question sous kezali aux amu tout monde zamba selo pe grâce chaque fois président sikaya ka ozanga raté une invitation ça mais la pona mboka opesa pe likanisi na yo mais le tout monde ba muku na baleki ba kofi baleki pa Israël les autres que ba makamu soki yo ba tunini di prophète Denis les ça la différence entre gestion ya Kabila ou Atiki na Félix différence na yo et kozala na point nini gestion de Kabila gérer ki na ndenge Félix azo gérer différence ne kozala côté ni bon muta sali na ndenge na ye il y a eu évolution Kabila il a aussi travaillé à Tiepe Bamprente nae Félix P a un état de droit à Tiepe Bamprente nae azo bunda pe bila ya Kabila ezaki ba 60% Félix P a ye na 2 ans na go PCP ba 60 hein 60 na point ni à part mai na courant na ba transport na ba biloko ebele asali quand même musala en peu de temps oui. Tout le monde quand même moi arrestation malgré mon mais quand même il y a des évolutions. Et même peut ba idée à Sika ça va. Moi je crois que tout peut ses chances. Voilà tout peut ses chances quand même Tamkar les fils Sabrina Bambi. Comme kunande à sala radia le loko ba mokuna yé akumisaka 100%. Budget 100%, bilan 100%. Nte. Ngana lingi biloko anati. Wana ya ba flatterie. Non ba fanfaro ma malobeza lukuté zaka soutenir lukutate mais flatterie pe ndeko na ye pe azo soutenir mukuna pe aza mayele mukuna loba makamuna mais depuis que bola bomaye mukuna benda ekomeli compliqué mama lukuta ba demantant yonga bima prison chibole zaka mama kosele kande ba kosela yo pe boy les kamaoko c'est l'état là mais dans makamususu et mon benda loko eza vrai faux niti ya yo za vrai faux yanga eza benda faux mais on eza vrai faux vrai mukuna ya vrai faux po bakangisaki bato bakangisi et ali net politique ne kangisi mais à côté à lisolo na éviter pour moi na moi si wana ko loba biloko azoloba avec détail bongo te parce que mukuna liaki na ya salema bon azape mobali ese azakoba uliaka moi ça mundimi na yo ase akufa prophète ana kufa kala donc ce prophète atiki mutu na église na yo berger au lien na yo susu même ah la tuni hein soki ya sepeli et là problème a tout banana nzambe na soka sala yango so asala ina ngote abimika innocent ils appellent problème te mais ba détail leki makasi et puis voilà boma eka ye moko bosono na politique wana aboma ye atia beza tibola atia la biso démonstration na kwa hôtel émission na te na kata on na hôtel yango na son kaka donc natali yango na tieka sonde na oyo kaka na litoi mais moi na yo kama mune wana boya komona te na boya komona technique mais na yo kaika na son beaucoup na bon so baba ka za bon so faire malgré ye moko nde alobi ke moi mbali wana azwaka temps baka 1 heure du temps ba 2 heures na age wana
Ah, mon balit. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous vraiment, émission comme Inasu? Batangawi Cezali, Babiloko, Yamindele Ezali. Mais na lobi yango pas mukuna batute, mukuna za musantu. Mukuna zali bakanja, ah musantu. Musantu mami Chibola. Ouais. So baluka ba saint, mukuna za parmi les saints. C'est mukuna. Voilà pasteur, ba retenir ni pa na yo retenir que je suis mal compris, batuba observer net biloga inos. J'ai voulu montrer que l'ONG peut être contrôlée. Quand tu fais des cotisations publiques, il faut que tu sois contrôlé et l'action que tu poses peut être contrôlée. Je suis pas là pour haïr cet enfant-là, mais je suis là pour montrer qu'on peut contrôler les ONG. Bah, paie ça 100 000, Didi qui doit payer ça 100 000 na Kivu. Wapi résultat. Bon, bah, lobby a payé 56 000 et moi, 10 000 à Tongi. Bon, c'est pas un problème. Mais est-ce que bois ya tongi n'est pas bois éternel ou bois temporaire? C'est à vérifier. Bon, moi j'ai voulu seulement montrer qu'il peut faire un travail très bien, mais qu'il le fasse avec beaucoup d'élégance aussi. Voilà, Naza contre été. Bravo l'artiste, si vraiment ce que tu as fait est durable. Bravo l'artiste. Voilà, bravo l'artiste. Bah, remerciement, nous pas nani pour passer monsieur ici, quelques personnes. Bon, on a remercié. On a remercié Churambo Malembatable, Djongade, grand restaurant le meilleur dans Paris. Et puis Diezola, on a remercié Moutalombi. Et puis on a remercié Winnie Marouti, on a remercié Konde Aliloba, c'est un grand partenaire, c'est un grand prophète, c'est un Ndimaga. Donc on a dans la liste, il y a un pasteur, on a changé la liste. Juste prochainement, on peut sur la liste, il y a un meilleur pasteur, il y a 3. Meilleur pasteur. Ben 3. Tant qu'il y a la fois passée là au Peso. Prochaine. Voilà, mardi prochain, tu reçois la liste. On a salué Moïse Katumbi. On a salué Salomon Escadé. On a salué Israël Condé, prophète dans Paris. On a salué Lessi Nyoso, Charles, pardon, paix à son âme, Charles Lessi. Et puis Roger Lessi, Jamaï Lessi, Rose Lessi, Véronique Lessi, Alette Lessi, petite sœur, neveu, cousin, on a bien wana. Puis na salué na nyoso ba otalanga, Arche de Noé na Moloko 87A, na matete, 9h live en direct. Mercredi, vendredi, tout ça, tapis na 7 au bon de là. Nzamba pas mola open émission qui toque. Merci vraiment, pasteur. Malheureusement, il y a un embrouillement. Vraiment, pasteur. Mardi prochain, à Rozon, à Tobana, vraiment, à Molimo, ça passe à l'ingop, c'est là 3 personnes motées. Na maloba na musala nzambe na ye bénédiction goya elboso Sabrina Bambi na pesi mbote. El Makande na pesi mbote. Amina Tangiai na pesi mbote. Voilà, bozala béni bino tout na maloba ya pasteur. Voilà, bozala béni na maloba ya prophète Denis Lessi. Gogo kenge yebisa ye bayaka wenge bafana bakoma bayembi bayemba bien te tamkar le fils pe na pesi mbote, Tipelas Kala na pesi mbote. Petit nanga gentil mamba na pesi mbote, Chris Bakadi pe na pesi bambote beli place ozali. Trésor Bandal Bouffe pe na pesi bambote place ozwami na ngongo yo. Na pesi pe mbote na Patience Kapinga, Patience Agula, Amina Tangiai Bamasa nanga nyonso na pesi base ya Bandal ndilunga nyonso mbote. Abonnez-vous toujours sur Congo Top TV D. Ciao.